Mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, Balandi, RDC, Mboteming, place surtout Bolanda Bisso, na Poto, na Mokili Mobimba, 5 continents et surtout ici à Kinshasa. Et mesdames et messieurs, merci pour vos arrêts, toujours branchés, connectés à Rolanda Bémission, qui est au Koba Télé-Réalité, Loubou et Bastard. Et là, j'ai dit merci beaucoup à la personne qui est derrière la caméra, notre caméraman par excellence, il s'appelle tout simplement Diemanzo, et derrière la caméra, aujourd'hui avec moi. Et moi, votre présentateur, Bob Molema, les suprêmes, les Nazan à présentation à Binolelo. Et puis, je dis merci à toute l'équipe technique qui est RDC et merci aussi à notre boss, le boss Jean Thibaut Chiboua, Papa Banebele, donc voilà. Le lot est en commune à Kitambo, précisément, pour le bélo roté, mais tout côté tout mona, muto te rendre visite les lots, na mission Nabiso et Lubu Yabastar. Avec Diemanzo, le professionnel, donc directement, tozo kota poto bandi déjà mission Nabiso kande boumona, toi coach sanrat sa pango, beaucoup mona star Nabino oyo akosela Nabino et Lubu Lelo, donc voilà. Là, j'ai dit merci à mon évangéliste privé, Motonanzambe Motonangouya depuis Londres, Jean-Louis Mérita. Merci beaucoup, papa. Nanyo soto sala pour la sambo ba prière na ya moto. Nabike zo bombanga ti le lot. Merci beaucoup. Donc tozo continuer émission na biso. Beaucoup mon a invité na biso ya lelo ya Lubu ya Bastard. Donc azanae tumoro bien, asolara bien, aeza chez nazo kota directement. Donc voilà. N'habitez pas Kanye porte ça. Bonjour maman. Porte c'est Kangami. Ah. N'habitez pas bien dans la Okota. Voilà. Ok. De Okota n'habitez pas. Toqué porte. Voilà. Donc mesdames et messieurs, nous continuons notre émission. Merci à toi, maman Agnès Silonga. On va conseiller maman Mounio Soto. Donc viva riva. On est toujours ensemble. On est connectés. Londres ne tombera jamais. On est là. On ne fera pas la porte. Toujours Betara, Diemanzo le professionnel, Azana derrière la caméra, Léona Bisso quoi. Donc l'équipe est ça tellement solide et complet, on est là. Ok, on frappe à la porte mais il n'y a personne qui répond. On va continuer toujours à essayer de frapper dans Mission Nabino et Lubu Bastard et ça la plaisir, on a battu surtout. Lubu Bastard, donc voilà. Lubu Bastard pour faire plaisir à tout le monde, mesdames et messieurs, on est là. Coupé. Ok, mesdames et messieurs, quand on est aquí, donc toujours frappé, mais il y avait personne qui répondait, mais on continue toujours pour frapper, pour peut-être battre bazar en 4. Ok, voilà, il y a quelqu'un. Bonjour, ça va? Maman Zali? Azali, Toro Kota. Ok, Diemanzo vient, comme ça, toujours continue l'émission. La mission, ça la Essine, Ebisae, Eco RDC, ça va? Donc, on va vendre. Voilà. Ah oui, le boss Jean Thibaut Chiboua, on a l'opportunité de surtout pour Sarabiso. Merci infiniment. Donc, joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire à toi, Mbela Rabino et Zara, on a bossé un patron Abiso, Jean Thibaut Chiboua. Joyeux anniversaire, il y a membre, mon bien fan, mon Eko, tout ça, la Rabino Kayon. Bon anniversaire à toi, B Majiskil, Bibi Shkiako, la bruxelloise, Nakatsa Bakin, Lelo Savainda. Bon anniversaire à toi. Joyce Fortine Mbembe, Naratsa Bridge, bon anniversaire à toi. Barbie Pembeze Option. Ah, bien sûr. Oh, Boni Bob. Ouais, ça va. Merci beaucoup. Au cas de joyeux anniversaire. La carte joyeux anniversaire parce que la zone à bateau baza tellement marquée. Mais maintenant, on peut merci de tout côté naïolelo. En tout cas, naïe bakite que un jour na okuta na yo nde tokutani ero benginga obisinga ke ozane lubunda nga na bi wow na kanisa kita musofani mutaoya mais za bob donc c'est une surprise na sepel nango et merci na notre boss hein notre boss Jean Thibaut Chiboua yonde motomakasi ya yambo donc ba salutations ebele na maman et ba fan na biso nyonso ba obalingaka émission na biso ya kitoko hein et Lubu ya Bastard. Donc voilà, la personne nous remercie Belé lengo bolandara biso Eco RDC émission moko wow émission moko cellula. Donc merci pour Nabino, merci Nabino moko na bete bino maboko Belé pour na mona niveau ba vie oyo Eco tino boss na moni na olobate nazao
Merci beaucoup. Donc, tout a été dit. Voilà, Dinana, votre star. Vraiment votre star. Tu as vu la potentialité, tu as vu surtout beaucoup, tout est belé. Donc, voilà. On est là chez elle aujourd'hui. Donc, on a tout PC sur valeur ou on a qui bon maman. Tu as les messieurs et le bois bastard. Donc, c'est-à-dire la cuisine en place. Donc, mesdames et messieurs, les lots, tu as évité, tu as bétané Kalisolo, Moukaya Moukier, et puis tu as la Maramoussous. Maman, ça va? Oui, ça va bien, merci. On va éviter les bandes de pas garçons, on va bien Wow. Ok, mesdames et messieurs, donc comme vous le voyez, il y a rupture de l'électricité, donc voilà, mais quand peu malibanda, dimanche on a évité ce qui ça va poser de problème. Maman, on peut tourner à Kinshasa. Ah, Kinshasa. Danger, talara, biloko, ba place mususu mankara fort. Et mankara, courant, Kinshasa bien. Ok, mesdames et messieurs, donc bon monito bimeli banda, voilà, na libi ke li banda pe fraîcheur sous ye kuna pe fraîcheur et là qui mais malheureusement koreki. Maman. L'air osaki na moi, bon, osanoka na kibolenge, na mo ba kibolenge wana na suno ya se makasi wana. Elo ni peno zaki olinga mingi na kosaka. Na kosaka. Kolamba. Eh oui, ngala ndo ninga mingi kolamba. Donc ce qui maman on doit voyager mingi. Ce qui maman yé pour maman on doit ka soki ya kembo ka biso ya pa mutongombe. Omoni mutongombe neza munene wana. Ba papi yango omuna bazo kata ngape na wela te mama pesa ngape na olamba yanga. Na zina mwanzungu na ngamo banzungu mo bandobenga ka babenga ngo so nini Dorian banzungu oyo ya kalawana kibakuli oyo ya mabele wa basaka na mabele wana ewe nazaki nango elambaka bien so lambi loso na kati mais ba chino balambela ngo ti lelo oui so lambi loso na kati non kitoko donc nazaki ongo na mso nazwi pe moi litungu na kati mama osala nga na okele ko benda nazo benda voilà na ndai ko sala ngo mingi donc nazaki soki mama zolamba ifona zala wana soki mutu so za nda kusa olamba so nga naza wana ifonga pe na iba ka muke nga pe na olamba et puis nalingaki kobeta basket. Et bien zaiki ninga zaiki lié on a obita basket on était donc voilà on a bêta na panneau donc voilà ba makambo na no linga mingi na kolamba fona kinde na tala parce que ba obita basket et zwa kinga pe mali minga pe na kokota. Donc na manai kolinga pas trop ko sakana neti bakokima bambangu na no linga ate pour maman biso ndo isa biso mwana mwasi a se comporta bando za mukie bandaki ko ebisa biso mwana mwasi a se comportaka vraiment na kibo mwasi ata oza mukie ozo ko apprendre mukie malembe ti okola omona eloko ni vandi mais ceux qui ba apprendre yango te na bomwana okola omoni bolimbisanga na fimi mutute et omoni bato musu bazalaka un peu trop en l'air bouger mais biso en tout cas vraiment bazola biso tant ko expliquer biso que moi si attends surtout biso ba Congo et puis baluzitu erinya mingi bazola kisayo babi omoni mona moi si se comporta boy nazo mona mutu ndena kola nango. Merci beaucoup Dinana maman. Si aujourd'hui bébé n'a pas décidé babi on peut passer à ça maman ça là donc c'est décidé un bon matin assis si chic n'a mabi bon moi aussi je vais faire du théâtre. Tout ça a émission ambiance émission bon nanu na mwana soka zokola bazolaka ye nanu parte ya vinae po biso pe to se décida ba parents ba yebisa biso te ke sala boy do ya nango kaka nandimi te po mwana na ngai asala musalonga na osala
ngana ko yebisa ko sala te ou bien na ko yebisa sala eza ye moko ce qui a trouvé bon à salango nako ndafana na télévision bongo na lobité que ma bien Thompson via maman bisunda sala ngapi na un jour dans une grande star comme ma maman donc tant de suyo e baté na mtima neza raninga ngako no linga lekanga no linga vraiment lekanga non na ozala wana pona edaka e ça plaisir na makasi na ozala wana pona edaka na bisa yeke non moni nzela oyo il faut tambo na ngoboyi soki nga nasala ki erreur na nzela wana na olinga te ya sala erreur na nzela ngo donc ozala wana pona ba conseil okwa neti manager na ye quoi donc nga mona ozala wana pona ko guider hein ko ete te koto il faut to sala bu koto faut to sala bu pona na koza na ozana posa ya likanga tamsunga na zana mwa ba erreur moko ya kutana na ngote. Ok, merci beaucoup maman bande ko balandi bo comprendre ndenge to sol na maman la biso dina là beaucoup de valeurs la femme faut que ça la femme valeur wana oyo abongi nango. Voilà, maman, Lelo, tu es pour la télé-réalité, surprise moroté, donc tu es dans Lelo pour le goût à star. Vous êtes une grande star, vous êtes une célébrité partout dans le monde. Baby qui on a dinana sozo les causes une apercité. Mais baby des fois ils ont maman et à théâtre, on a ba fille à théâtre non. Ba maman ou ba sœur à théâtre, ba sœur na biso ba sœur à théâtre. Des fois so bacha ba manzaka milai ba nini ba yeba penza musala te nde balobaka ba yeba penza musala te je sais pas ba yeba penza musala te est-ce que toi tu veux dire quoi? Non manzaka bon koyeba c'est trop dit mais ko ba silinga ka penza musala te ezate ke balinga musala te za onka botet to bakisa kaka nde to lobaka to bakisa kaka oui. Non, nga na tira manzaka rarement bato ba mona nga ba yebike na tira pena manzaka te mais na tira des fois na tira nanga neti so na sepe na tira nanga tellement to na manifestation makasi oyo yebi mais senga ikaka moi ba retouche déjà na manzaka na moni loko e ko empêcher te moi si asimba elamba ou bien asimba nzungu ça dépend de ngatieli yango et dépendant de ngatieli musu akotati awa moni ti awa mais ti awa vous allez mal à l'aise même pour na yo moko na nzoto na yo vous allez mal à l'aise ba comprendre kaka na boy ko lo banyoso liboso ya etando donc ce que za awa na vous allez mal à l'aise même si on a gratter boy na kokate po eleki milai mais so na tia na mesure non simba nyoso na ko tout a pondu na ko sokola bilamba et tout à l'heure besoin mon ande na le balanga te mais bon mon kaka. Ok. Tu es la biso la solo. Ça c'est la commise la ah la Kimora. Ma petite sœur propre. Hein, bisous. Donc à commise la mayo. Bon écoute toi la marade danger pour lelo, tout le monde pour lamba danger na. On la biso. Ah, yo za pour ça oyeba va hein. Oyeba ngo beta bato mitema. De nandimite ke no lo bango na mbala moko bopo na okende marché nde na okende boye misu na ngai etala ka bona bino na lamba oyo pour nana ba fa nange beli ona linga mingi ba otala nga na pisi bino ba gros bisous lisusu donc na kolinga na lamba on ba biloko bien sona lo bila lo ba awa sikoyo na préféré na bombango le quoi surprise hein ba mona kana mission ah lambi boye omoni bien na zo lamba ya ba otala babi ah lamba lo ba kinde ko lamba boye ah non dina na pono yesa bisa 20 tep to déjà moi appétit voilà na linga kina sala na linga sa mon cas surprise ya ba ovanda na mesa ba zo appétit mbala moko donc on a le bien aussi comme te me beta bango donc je préfère na olamba non peut ça déjà pour ça kolia wana era ovanda na mesa au baete au loba non biloko era ka ba olamba ngo episinga pour ça olia omoni ya wana ina memela bango bongo donc voilà. Merci na habité na minute surtout comme na déjà na point que ezaka bon ça tout ça là-bas et ko RDC pesara mbongo na moko $20. Voilà. Tom se toko yo kuta o pedi na nazani na rate. Bosco 60 na la rate o lambela biso neni or biso na conception ya libo Jean Chiboba a préféra ata artiste sali ndenge nini il faut tout même quand même le mot symbolique. Voilà. Le ko symbolique
Voilà, notre $20 est là. $20. On a un franc congolais, mon voisin qui a la poche à transport. Ah, c'est $20. Notre boss, Jean Chiboboa, Amuta Maele, Amutu et Salaka. Donc, bon, ezangi na ngote ya mukieto zoaka, ezangi na ngote pona lambela banoko na biso bien na lambela bino ba téléspectateurs, ba téléspectatrices na biso, mais geste ya boss en tout cas et betinga na mutema. Donc pona na moni ngo ebele maloba ko bebele zate men na petika boss. Merci et puis nzamba pambola e ba 20 o ebimaka oyo. Eza ebele te, eza pe mukiete. Po eza na bisike ebele bazo lukata ndambo nango. Bazo zoate mais boss a pensé na biso, a pensé na ba fan na biso, apesa biso mbongo oyo eza ebele. Nazo se pesa bino. Merci boss. Merci beaucoup. Ah mais avant la télé naza na anniversaire yo yembeli bato anniversaire wana naza nazo yembala joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. À $20, c'est belé. Voilà, Fantar à 20. Joyeux anniversaire, Nidal. Joyeux anniversaire, donc joyeux anniversaire na Nidal. Boli misangana tanga po ifona tanga jogo a solo na kata Chine. Donc jogo ya solo de jogo oyo bayamba inga bien. En tout cas, ekoleka inapercité. Donc il faut vraiment la témoigner bola munabino et noko bob mkoloko ya Chine na représenter on ba jogo na biso wana o sepela. Po ba sepeli sakingai. Voilà, eza Nidal Likungu Katalai. Et puis Ami Mungenda et na la joie Mutubile Yamba. Donc ba camarade Nabiso Yasika, est-ce que vous avez que base ba relation ya Sarah Massé la Kimora Varese oyebi tunanga nani asalenga Varese ya munene do ya bien do yo talibo Madi Kwete ya ba Madi Love. Ba gros bisous. Zalaka ayo. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc comme vous les voyez, nous sommes arrivés au moment où Tokenara marché na Bastar na biso. Donc tout élément na biso déjà pour Tokende. Donc je vous laisse entre les mains de Diemanzo derrière la caméra et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Ata bapasi, ata minyoko, ekoki te kokabola nga na masiya. Ata bambongi ekoya, mipepe ekobeta nzambe, nakangami na yo, kinosuka. Ata minyoko ekoki te kokabola nga na masiya. Ata bambongi ekoya, mipepe ekobeta nzambe, nakangami na yo, kinosuka. Seyo nzambe na nga, ata na butu bandoto ya mabe, naeba to, naeba te. Ata na beli makasi mongo akosomba kisi eza te nga yo. Yanga baboti bakufa, natikala kaka nga moko. Babenganga kisita nzambe na ngai, nakobota ndenge nini eya na butu to pe na moi, natikala kaka na yo nzambe na ngai. Ata bapiaka, ata kozanga, elikya na ngai se na yo.
onyokwama Yesu nanga basete na maboko na yo okolela pasi lekulusu nyonso mpona bikisama alleluya soki yo te mosusu nani ye zuwa nkembo nzambe ongana mopanzi nyonso ongana bikisama nakolanda yo yo nzambe na ngai kulanda uzimbasi zami embale mamami weye wampanga umzebi mfumu yandandu mukiyana vanzaya yankadu yamasumu nzambi amikuwila wangai tadilanga kutukanga lusadusulwami siyakulanda mfumu unsisiko nzambi mumpasi zamye na moto mpona otia poivre noir na ngombe natie poivre na biso na ngombe na biso tozolamba o muscade bamamo balambaka bayebi biloko na osalela oyo eza muscade natie muscade na biso nazotuta baépice mosusu ai baseleri naokata bandembi bapoivron comme ça natia natie boyiko mwa mai wana ekita nano ntina otia baépice na biso pimbo ezokota ya makasi na kata biloko. Merci. nayoki na mboka babeti mabonda eleli brukutu sango malamu na matoi ya bato epesi eko RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misi emisa losambo ejali abonnez-vous massivement Ok, bandeko balandi tozongi lisusu epa mama na dinana donc po totune mpo na eloko mo intéressé nga na moni mama kati citron mama ntango kati citron monyola kisani citron na ngai eza mpona tia na viande na ngai omoni babiloko mosusu so moto alambi eza na mwa solazei siko nga viande na ngai nyonso nalinga kolamba yango natiaka citron so nasokoli te neti nasokoli yango na mai te nini viande eza na se na préféré nafina mwa jus ya citron na kati ya viande na nga ebakisaka mpe pimbo kitoko oyebi si eza na bamama mosusu kutu soki nga na ndomela bière malheureusement namelaka masanga te so na ndomela bière na nga nazwa mwa muke natie na kati ya viande na nga esalaka mpe pimbo na kati ya biloko mais notamment namelaka na nga bière te je préfère natia jus ya citron nazokende tozolanda oka na nsima wana donc bomona ndenge nini mama na biso na dinana arocha jus na ye ya citron esalaka bien na biloko bao bamelaka masanga bapréféra batia na bango mwa masanga nga natie mwa jus na nga ya citron ekosala pimbo pe ya kitoko na koinvite bino boya kolia boyoka wow kitoko na nazwa nini matungulu na nga baonyo na nga natia na ok matungulu na mingi osangisi yango na nini boye matungulu natie pardon papa neka mama matungulu na nga yango oyo matungulu na nga donc etoka ensemble na viande etoka ouais oyo ya likolo eza poivron poivron vert yango natie et puis na se eza céleri na ndembi voilà donc babiloko nazotia yango wana et puis na bakisa mwa pilipili na bwaka po mwa feeling wana esala biso bien mwa feeling soki ezali na biloko esalaka toujours kano po ya papa bana mibali bakokata fufu bakolakisa biso nde bakata fufu nazozwa pima na bwaka na te
pima na ocha ya pima bangala bon pima bangala epika makasi obika ba papa bangala ne bapika donc pima bangala epika makasi bino do yo bon neto yo kaka na ebi na ngate na ebi teto kaka o bangala bapikaka donc yango pipi na bango eswaka po ya baganga kawana donc kolenga ko pikona na lo ba ko ganga po ya baganga ka oyo papa mama bangala so ba lo baganga o ka mutema awa ata opeso mbote ya oganga donc pipi na bango tozotia mwanda na kati ya elubu na biso po eswa te po na ebi batu ba invité na biso te bato muso bale apima te po eswa te na kolongola ba biloko te na kotika po po soki na longoli etoboka so etoboki eswa donc pour ne pas qu'on suisse à bateau ba lèvres donc je préfère na tia boye ndengeza mibimba voilà na boîte boye ah to monito pemi ou bien ni to tiki la ngota na tiki moi ça lamba ata ozela o ebela bon na tia mususu donc na tiki boye kuna nazo enchaîner donc na biso et puis pomme de terre na biso c'est mon na biso na pomme de terre to tia na cuisinière koto na makala to landela ka biloko olela. Merci beaucoup maman Nadine Dinana donc la star balobi azana kati groupe Sinark donc groupe Moïsa tellement monene ezana ba nini belé ba balé ainsi de suite donc là je dis merci à le président Caleb place azali na pesi mbota trop na musika donc merci beaucoup na batundo surtout bolanda biso musika ya wana Kinshasa Hélène Salem de Kinshasa donc ça va merci beaucoup on se retrouve tout de suite après webi partie préférée to ça va on rendre ni mikolo bakatara fufu donc na biso to kata maman place aux alliés il faut la mettre à papa donc mingi et soigner après papa et puis pour la biso monko faut to lia kango mingi po eza kisi munene ya estomac et ozolia donc mingi so obela estomac onoyoka ba sido ebeta na estomac et puis et ça la biso bien pour la digestion donc nous allons donc tout ça qui se parce que tout mususu ba comme côté on a mai ne romela vie donc katikati atina kati maman Nadine na moni cuisine ngo vite fait wapi donc to kinde chaud hein ouais il faut kinde chaud pona zeliti ba mibalo bakata ka fufu donc o mobali akata fufu il faut akata ngo avant akata ngo à l'air ce qui est releki nzaleki maka netinga so air releki nzaleki manga omona na libongo na liete ibsanga na ba invité na ba liate et swanga te sanga passe maman Nadine moi question mo elinga na mutu et ça na mo penza par rapport à mamba biloko liate nangana tuna moi eloko mo bo tango bato yo boskizenga na bi bato yo ba lo barake ba fille à théâtre ou bien ba maman à théâtre ngani ngako ba fille penza te ba sana ba laisser aller trop et puis ba ndabenga ngoni nde bango ba lo ba terme na bango mo bo ba za tête en l'air yo et ça la rondengeni et ça là OK maman oui et ça là nga pas si po soki ngala linga soki muto osa mabe moko loba intel boy osa mabe mais soki to komi so to komi ko sangi ba komi ko sangisa biso nyonso en tout cas ça biso pasi po biso toza wana toza ba évangéliste donc eza ba makamususu biso to te ya kaka mabe moko soki ezali to te ya kapo mabe wana ezala te mais soki bato biso to osala to sepelisa bazo condamné biso ba traité biso ba fi faible ba fi facile ba tunyo sote baza ba fi facile neti dinana azananda kunaye aza responsable azana famille naye et tout et cause la fi facile et dérangeaka kombo wana kaka nde swaka nanu pona nga vraiment kombo wana swaka ngai et ça la nga pasi ba traiter biso bien po ezaka biso o ya bango to CP sara bango donc maman Nadine yo conseil ni opesa siko bato balobara ba façon na de balobaka que non ba fi facile ainsi de suite conseil ni opesa bango bato wana e ba maman na biso ba papa na biso ba o ba traiter biso mabe en tout cas na opesa bino na osenga bino na no bolimbisi na kombo ya bato nyonso bazogisa mitema na bino ba oyo esala po balobi ndenge bato kaka bato baloba mutu moko akofingisa donc comment lilala moko ya kopola ekopolisa malala oyo nyonso etikali ya malamu
donc bolimbisa biso soki muninga moko aversaki bino en tout cas boza na place na motema bolimbisa biso injure oyo ndenge botraitaka biso esalaka biso pasi parce que biso tosala ngo mpona bafani na biso donc eza facilité oleli na ndako na ntongo ta mosusu ozalaki na makambo mosusu osala bo babengi ya biso yo dina na oza na émission moko na ngai donc so nandimi c'est parce que nalingaka bafani na nga nalinga bafani nanga yango nazalaka toujours wana na wi na bango soki bobandi ko respecter biso tomona ba mboka musunesi na ba Nigérien so moni mutu na nzela moni neti ni edo au sutuka sepeli soki komi ndenge moko epa na biso bopesa biso valeur wana respect wana kaka toza nango posa bosangisaka biso te esa biso bien soki eza mutu moko asalaki mabe oyo bato basepelaki nango te bolobaka ya mutu tel boye osali mabe biso mpe tokoyoka botangi kombo na ye tovandisa ye lokola bandeko toba en tout cas ndeko na biso omoni image na biso eza na TV toyebani partout tozosala boye tozozokisa baninga en tout cas meka moke kochanger conduite na yo esala bien en tout cas bolimbisa ebele soki na verse bino nde nalobi bolimbisa nga mais eloko na osenga kaka boyede biso boconseillaka biso mpo baconseil na bino nde portaka biso un plus moko soki oyebisinga dina na osalaki mabe noko bob nayebi te so nalobi mabe dina na osalaki mabe dina na koyebaki mabe oyo nasali esepesi bato te na kochange mais soki dina na asali mabe omoni ta mosusu Sara Masiala omoni ta mosusu artère na biso mosusu basila Ursule, Melina, baza ebele, Caroline, Esther, so moni bango lobi, tema di nana saki buzoba moko bo seke bango so baza ndenge moko. Et ça la passe, et surtout ceux qui na sali yango te ba traiter nga bongo et soaka, toza quand même ba parents na bandaku, toza ba yaya na bandaku na biso et puis toza bana na ba parents na bango. Donc bon meka mukie ko aider biso. Traiter biso malamu et puis ça biso courage de continuer pour exemple baninga mususu noko bob ezaka po bafinga ki ba fi à théâtre et décourager à kati musala à sala asouté en tout cas vraiment merci beaucoup à toi Patricia depuis Caroline dans les États-Unis Patricia Chiboboa Fana Ngwende na Wumela merci à toi aussi qui est derrière la caméra donc Diemanzo on se retrouve tout de suite après avec notre star Dina Nadine hein Talara ye quoi Sinark ne makambo ko RDC les gars Adama passi Voilà, chers fidèles internautes, nous continuons notre émission. Donc, on est toujours là chez notre star, Maman Nadine Dinana. Donc, voilà, respect à ma maman, malembe, malembe. Tout le monde a dit maman a eu viande, maman a eu pommes de terre, a eu bouillalobe, accompagnement, foufou. Foufou, c'est un moto. Donc, voilà. Donc, belé, mais tout le monde a dit maman a biso, a bimisi sous mbisa okaoka. Mbisa okaoka, ça sous pour nous. Mbisa okaoka, mbisa eza pona dongo dongo. Donc dongo dongo na biso to bois ka moi mbisi. Babi eluba la start. Ya la start. Balamba kaka maman. Balamba kaka. Et puis babongisa kaka. Maman faut bongisa ka table na ye ko ba sepela. Bat ba sepela. Maman, na habité dongo dongo ngo za ba forme belé. Mususu balamba ngo ba kalinga, mususu balamba ngo moi ze ndeka da tolobaka. Na terme na biso mo tolobaka azei. Bon, ezala ngo zei te mais ndi balobaka kaka. Mais na habité ayo sala ngo ya modèle. Ngape na okalinga ka muke. Na okalinga ngo muke ezala pas trop zei, po bato mususu bakoka zei te. Et ça pas trop aimé et que ça l'a bien kaka pour accompagner ça on ka dongo simple mais et accompagner nini comment viande na biso to liango ya pambate donc de ozongo boy et que directement na nzungu et puis na habité na moni kuna viande des anos ya kotoka donc on a assuré que cuisinier yango ekende non nazola mbango na makala ouais non la mbango na makala et puis nini dongo et senga nango temps ebele te yango senga temps ebele te yango za biloko vite fait mais et traitaka
biloko ya vite fait mais et ça la bien dans autres. OK. Je sais pas dit au mon niveau donc je sais pas dit vidéo au mon niveau. Donc on a évité maman dit on a évité so batuna bazolanda oui ça va on ni po faire dans je sais pas dit depuis Allemagne mushingi là-bas na maman Nicole pas dit ba olanda biso baby ke ba damazango pena ba simba papier na stylo pena ba simbi bazo koma donc le pena moi c'est que bazo déjà ba concentrer bazo koma. Ya solo ba koma kaka comment les là ni pas. Je sais pas dit vidéo. Je sais pas dit vidéo donc comment kaka na maman et ça la yo bien ma casse. Et donc ndena olamba boye et surtout nani copine nanga wa lela dongo neta kufa. Ah non, bibiche divengere. Et Chantal m'a souhaité ta donc Chantal Miller moi ça mundele quoi. Donc yepa lingaka dongo mingi donc nazo lambango pour nazo kanisa pe bango. Donc on l'a besoin bouler bon. Non bouler bango fort na bi aso bazaki abanga balakisa ba papa neni ba maman ba kata ka fufu. Daniel Lebi kana bisa o raté Damaso pas moi donc blo bo écoute na mingi na ngako kata na fufu donc suka la ndenge papa Bob ko kata fufu. On est bien accueillis chez maman Dinana Nadine donc tozo tu au mona mo pause on a rafraîchissement ya osaranate tozo mela ko sanga makamu ne boye tozo bien accueillis ba otia ba garde na silenda nini awa oh mama futa nandeni on est bien accueillis tout le bata koloba vraiment maman a biso très bien tozo mela à l'aise pemeni wana moi rafraîchissement moi tout mela na biso na caméra boizati mais toza vraiment na rafraîchissement pemeni moi moké moi tonto pe mana pause ngana di manzo donc tika botika na bolette au kota na era badi. Merci beaucoup. Bon, boss, balia kaka. Balamba kaka. Boss, yo yebi, donc balamba kaka. Donc veut dire awa to lamba kaka. Pombon et vandi ne code RDC. On se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Kinosuka. On vient de biso et toki et tomoni. On tient ba épices na biso na tie poivron. Et puis ndembe na biso. Na tie matungulu. Voilà, on etika les tomates. La soupe tomate na biso likolo ya biloko na biso bolimbisi nazwa wila ata minyoko ekokite kokabola ngana masiya ata bambongi ekoya mipepe ekobeta nzambe akamani na yo. Donc biloko na biso natie boye bo tomate na biso ebela na kati eno ya kaka eza na baloli. Donc voilà biloko na biso yango oyo tozipi etoka elubwa mama epesa tuna totia mwa équipe na biso moyen to depuis on a mis des até no pas on xale ni na oloba na pesi mbote na bayanga on a bengaka bayanga Pablo Pachimoul mwana Suède siko to pesi yo soyez le bienvenu na Kinshasa et na pesi mbote nanga na Nidal joueur ya solo na kata Chine et puis Madi Kwete et l'équinanga Sarah Maciel à la Kimura et puis na pesi Dorian moi moko bien fille moko propre bien quoi Dorian Mbaki donc voilà et puis Ginette Mkoko ba gros bisous na ebele ah on a belubu ah koyate étalier bibiche divengele na kata Kinshasa quoi hein moi si ya Willy maman ba Curtis ba Kylian na Perle donc ba gros bisous ebele ah ouais non tiens moi ni na biso. Oui, ça la moi bien, ça la bien. Oui, ça la moi bien.
Voilà. Voilà. On a une étape mosusu, na ina kota na kata dongo dongo na biso, awa na okene na zwa huile pona kalinga ya biso dongo dongo. Voilà, huile na biso ya Ok, maman biso to monde ngo suko expliquer biso à maman Nadine. Siko a to komina moni ozokata su matongolo. Étape ni su to komina. Na ina sala dongo dongo na biso. Dongo dongo esenga ka mwa mafuta ezala po ozokalinga ngo ekanga te po azala pena mwa ze ina ezikisaka nzungu. Donc na simbi da matungu na ngapo na rota dongo dongo et nazala wana nazo balola mbala moko. Quand on est au balola, on a des azokene na obela, yazane vite fait. On s'est présenté devant la caméra. C'est comment là? Comment on a Dorian Baki. Dorian Baki. Ouais. Dorian Baki, est-ce que toi tu es sûr qu'elle est l'eau? Maman Nadine, Dinana, la star. Oui. On s'est payé ça biso ba tout lia. Bonga la lia. Yo so lia te wana yo nem to. En tout cas, je préfère encore me taire pour na libo la surprise. Pour ça lobby que biloko e bima bien, bo lwate, pour ça le kine. Ya lobby que biloko e bima bien. Tant on bo lia. Tant on bino pa bo kata fufu. Nde bo comprendre lengyo eza na biloko wana. Soki na siso kata fufu na pesi bisu ba. Kamera e bimisaka solo biloko. Longa bo ka solo ezo bima. OK. Caméra bimisaka te. Donc bino mo kata bo kata fufu bo yoka. Ça va, j'ai confiance. OK. Tozongi pa maman Nadine donc quand ne bande ko bomona. Na mon déjà dongo eza prêt. Yango wana eza jana katsa bol nango. Ah pe koto. Et tout kaka, il faut que la viande temps, na tomate babala na basa la feeling na bango. Donc voilà kotoyo, to tiki mpandi. To koti sko. Moi le bapo bato bazolanda opé hein. Za mo bato balinga ko ebele la mokili. En tout cas, nazala bato moko non. Bana na benga bango ba ange adoré, ba fa nanga nyonso. Na benga bango ba ange adoré pour ceux qui bango te na ke wapi. Bazui wapi dina na la douce na bango azala ka wana po se pesa bango et puis ba fan nanga bazala ka wana po basala nga ba bien. Na ebi sima ya Eco RDC de Nord Sepela Gogo pour ba commentaire na bango. Non, et ça l'a bien. On dit ce qui aux gens à battre balingara yo bazo commenter et ça l'a bien ma ici. Pardon papa natsana nous dongo nangai hein. Notre émission continue donc au Kende. Nous avons une émission dans le évolué. Depuis que nous avons dit que nous à niveau où il y a Kukalinga dongo. Malem tozo kena biso. Patricia Odia Sunshine. Donc moni nazoli bino susu. Ndeko na bino dinana, la douce. Maman langai Mireille Djema donc voilà, na kasa Londres na mobimba. Nous avons toujours soudé. Le dos est à la moitié. Donc, moto na Njambe l'évangéliste. Donc, Jean-Louis mérite. Donc, nous avons toujours connecté. Donc, mesdames et messieurs, bon, là, nous avons maman et puis, vous comprendre. Vous avez dongo lelo. Lelo. Bon, soignez papa Bob. Lelo peut soigner papa Bob na caméra na biso ya sûr. Donc, on a tato la lipongi image impeccable. Caméraman na biso ya sûr. Donc ngamo na lobi boss, caméraman na biso aumela. Donc nulle part ailleurs ya boezalate. Et toujours sonner ba papa. Il faut tout sonner bango. Il faut ça tout sonner ba papa, est-ce que ba papa va suka wapi? Donc na kati ya dongo na biso moi loko susu ekota moi comme ingrédient ou bien. Ouais. Dongo na biso ekota mo biloko ebele te po ya lingane ba o cha boité. Ya zane simple, zane ka légumes kaka. Alors pour accompagner biloko elengi donc voilà. OK. Tout ce que maman respirer hein moto ezaka moi et ça là moi mon estomac ça dérange bon on se retrouve tout de suite après tozonga sous ce poteau on va détailler merci.
ata bapasi ata minyoko ekoki te kokabolanga na masiya ata bamboki ekoya lipepe ekobeta nzambe nakangami na yo kino suka comprendre awa mafuta na biso abeli mafuta na biso abeli moke donc nakobakisa mama mafuta esalango bien ekoki te kokabolanga na masiya ata bamboki ekoya mosala ya dongo esengalika babalolaka ye babalolaka ye boye esalaka ye bien nzambe nanga ata na butu bandoto ya mabe nayeba to nayeba te ata na beli makasi ye mongo akosomba kisi eza te voilà awa toza na mbisi na biso ndenge nalobaki esombaki nzombo na biso ezalaki nano bien sika ya moto ya bamoto ebele me ezalaki nano sika nde toyi totiana kati tozamaki journal lelo dongo na viande eya na butu to mpe na moi natikala kaka na yo nzambe na ngai ata mafianga ata kozanga elikya na ngai se na yo onyokwama yesu na ngai basete na maboko na yo okolela pasi na ekulusu nyonso mpona bikisa alleluya soki yo te mosusu nani ye zuwa nkembo nzambe zuwa nkembo nzambe dongo na biso lelo tozali na pusa ezala na mabafu ndenge bozomona ye boye ye aliaka ne mafuta amelaka mafuta donc azwaka mafuta wana ekendaka na nzei donc mwa rome na biso esa nango nia na tiango ya vert po esala biso nde siko natie boye na moto nakotika yango omonde emeli mafuta nakotika yango ebenda zei après bomona mafuta emati moke na kobalola dongo na biso alembi ye aumelaka na ye te ye alingaka alemba dongo ye moko alemba na monoko ozoli yango esali yo bien tozela papa cameraman alakisa biso ndenge akataka fufu bambote na bino bana matadi nyonso nalingi bino mingi donc Congo Central mobimba mbote na bino bafan nyonso oyo baza bana matadi nayokaki bino obengai nga naza wana moepanya bino donc nalambi ya bino dongo benge kudia bien na fufu na pomme de terre ezokudia viande na donc viande toyebokilaka ngombe ya fraîche ina kezola kudia ngombe ya fraîche angekudia na fufu voilà na dongo ina kezola kudia pomme de terre nangangi baka ngomba pamba amekudia donc voilà nalingi bino mingi Nidal mwana solo la joie mwana solo footballeur à solo na kati ya Chine nalingi bino mingi na pesi pe ba gros bisous na bafani nanga na États-Unis Canada Belgique France partout bisika bozali so na bino notanga bino en tout cas nous attend pesi oncle nanga Chicho Dodo Joseph donc bambo tebele ba gros bisous na ye na bana na ye mobimba famille nyonso na pesi bango ba gros bisous donc ba yanga ba gros bisous Ande Obalandi toye na kati ya cuisine donc so bomona moi nini toye directement na kati ya cuisine na biso pa ya maman Dinana Nadine donc voilà maman tout moni biloko oyo eza viande et puis oui
déjà c'est bon. C'est bon. Ouais. Ok. Dès qu'on a des manzo, je la biso viande c'est bon. Et puis namoni dans on a biso pesa. Oh dans on a biso déjà na siso lamba on a ba ki za na vite fait. Ya ko umelate. Ouais. Merci maman tout moni biloko comme prêt. Et tikali ni susu. Et tikali pomme de terre na biso déjà na moto yango yo ezotoka. Pomme de terre et puis fufu na longo on a na réchaud pour na lamba on a makala pour na za la laise na obalola. Donc fufu na biso to tina makala pomme de terre ndetikali za na moto. Na moment où tous la na balola fufu na linka na balola après moi mai ça sera bien et pour na servir ce que ba papa na tala ndenge ba katara fufu pour mikolo to ça na problème ndenge ni ba papa ba katara fufu et puis na bisou bye donc voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc voilà mon maman Nadine Nana donc tout ça wana tout ça la bino lobu donc à un moment donné tozonga susu poto otuna nini lisusu to landa su ndinga zolamba zolamba sufu poza ba susu pe ba balola fufu nga lamba fufu nga ta fufu baluba so webisinga la lamba na olamba so webisinga fufu ya batandila ndila ba Congo bata bandundu na olamba donc nga zanga passe partout et puis na lukanga bilo olamba te nga bokena bilo ba soyi na olia na olamba bilo kwa ba bino bangala ba bokundu bambuza donc na olamba olimbondo musakani tout na olamba donc ana kipa te so pe oza posa tsakamba desu oya biso na olamba donc na passe partout na pona te naza na préférence ya bilo côté nga na lingaka kolamba boyinga lamba na nga nyonso donc bilo nyonso so na lingi lelo to lamba kingombe parce que tout aika na posa to sala bino kangombe tout liamo et le moko et ça abiso bien voilà. Merci beaucoup Clarisse et Popi, merci beaucoup à Pamela Ngana Pams Talarayo Mutnanga. Donc merci à toute la famille et pas à Chantal, il y a Angela Meza plutôt, il y a Angela Meza depuis Canada, Ottawa. Donc on est là mesdames et messieurs avec maman Nadine, hein, Dinana. Jackie Massengu. Jackie Massengu en direct à Belgique. Bah gros bisous na Rachel, bah gros bisous na bah comme Kimara. En tout cas vraiment les bino mingi. Rachel Kodila. En tout cas mon ami. Il y a dans la Allemagne, moi aussi il y a Tata. Et donc maman ya Gloria ba gros bisous na bino la lingi bino mingi kala mingi te nazo ko inviter bino to ya na table. Merci. Merci beaucoup. Olobi comme on a Jackie Massengu na pesio mbote. Noko baba bwa ki e. Noko Bob atangi kombo nao. Etali sunga. Ornelangadi. On est là dinga la beta déjà likolo depuis na snark. On est là depuis déjà ngayo masolo awate. Dans masolo depuis. Ok d'accord, merci beaucoup. On se retrouve tout de suite après. Bye. Balobelaka politique basalaka mpe émission ya musique émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement RDC émission mokili ekomi kotala RDC sinde mokili ekomi kotala la maman bayaya baleki site nini ya internet botala RDC site nalingaka mingi oyo conception ya boss Jean Chibo Chihuahua Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. With Bamolema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Then your 4x4 de la presse congolaise verdict, your goddamn team is good. Nasananga kotoyo, nasananga kotoyo. Nasango ya Kongo elalaka na Eko RDC. Boss Jean Chibo Chihuahua. Tokomema bango kaka kenela bango kaka boy tokunyata bango kaka boy tokopina bango kaka boy tokimisa bango kaka boy umela yo Eko RDC umela yo Bossa Chibo Chihuahua umela yo Eko RDC umela yo Bossa Chibo Chihuahua Mama Bonheur zalaka kawana
Po Eco RDC, yango nde maka. C'est la classe et la différence. Amama yaka kotala. Émission na bino yango oyo. Elobo ya basta. Amama yaka kotala. Émission na bino yango oyo. Na ndenge ya télé-réalité. Amama. I'm finished. Ok, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Donc, on est beaux qui fidèles à la émission Nabino et Lubu et Bastar. Bino mo bomona star Nabiso, ndeto banene ne bandeli. To yaki panaeti toke na marché, to zongi. Donc, tozana eti siko to komi na moment où to yaka na table. Bon, c'est na ndeko zo chamo makelele comme ça, mais quand peu ko pesa biso silence parce que to tourner et ça là vraiment beau comprendre biso et donc voilà, beau comprendre biso. Ils a baléa musala, ils a la ranengwana donc voilà. OK, on continue. Déborah Bakutu depuis Grèce, donc Pembe na Pembe Déborah Bakutu depuis Grèce, on est là mesdames et messieurs. On continue notre émission avec notre star maman Dinana Nadine. La table bien servie. Moi, je te félicite d'abord. Au ben abiso pe mamuke ko se ko la mo muke bongo oyo zonga po yo servir batu. Maman moi liloba muke po ba fan na bazolanda yo e bongo toleka na maramsusu. Liloba ezakaka basi ya TV ndenge babinga biso basi ya maboke. Donc badimina biso tellement trop na kukango te ça na nga passe ça na nga bafi ya maboke mais bafi nyoso ya maboke eza mususu auti pa na bango aza éducation na ye ba misusu basambroyaka mais eza ba misusu baza ba responsable na banda kuna bango ba oyo baza capable ya kosala quelque chose ya kosala nyoso donc onga na olobakaka bafi ya maboke kande bolobaka baza capable ya kolamba baza capable ya ko tenir na kata banda kuna bango baza capable pe ya ko aider donc biso ne so mokili to se complétaka mutu oya kolobaka ngana za donc ngane na za boye ngana ebi nyoso ngana za boye en tout cas na monité et à part nzambe kaka to loba imta za saint mais biso ne so to se complétaka eza ba makamususu nga na ebité peut-être mususu noko baba ko ebisanga te dinana boye te boye mais mukie o nga na yebi na linga ko partager ngo pena ba fan nanga na linga ko partager ngo na ba yebalinganga ba oyo ba binganga dinana la douce donc nazaka vraiment na bango et na kopesa merci na boss Jean Chiboboa et soki yete émission ingé lekate donc na makasi ya nzambe et puis na mayele na ye nde esalike Eco RDC et Eco donc voilà yango nasenga ka bafan nanga merci et puis nazana bato ba soutenanga lokola papa Jean-Jacques Soki et na molonga ni na ye moi ce qui toque na binga kai Nancy Lunzaya en tout cas tozana ba invité na biso bangwana et puis Eugénie Nzinga pe lisusu aza invité na biso toza pena Dorian et on a kutoza déjà ko vanda et en tout cas na pesi bino merci et puis bon appétit. Merci beaucoup na batnyos to bazolanda biso et puis na pesi merci na ba invité spécial baza monsieur Jean-Jacques Soki na pesi merci et puis na madame Naye Nancy Lunzaya vraiment bienvenue na table na bino boza ba invité spécial lelo to okuta na bino na table menga na olakisa bino rane miko dans lelo eza dégâts sabino na olia ba damazo tout eza na ça mais ça donc on comprend mais on a mon zobosa na les caméramens ye Abia ok mbolo te akata fufuté muta bandie bandeli est-ce que biki muta me magi bidon huile donc la nano non il faut akata fufu merci invité batunayo donc comme ça biso to ko zongela osu na table oui les ba ndoli faut ba mona ndenge ni spectacle ezolika mais yo pe photo mono ndene kata fufu yanga ko te buka yo ko buka na te vraiment wana ko présenter biloko ngo oui voilà awa toza na dongo dongo yango na tolambi na poisson fumé et dongo dongo na biso yango yo na yebi de Ahmed Mukome ndinga otala ngo muteme isa bu ba pesanga ka na kota la terrain et oyo toza na viande na biso yango wana na présenter bino excusez de rien et puis awa toza na
fufu na biso ya mwana na kati donc mwana tombo la vitre on ezate po il faut noko bobele fois moto maman Nancy na papa Jean-Jacques bale fois moto donc voilà toza pe na pomme de terre na biso ya mwana pomme de terre na biso oyo muto akoboya ne kolia fufu alobinga na oka soni mpona okata alie pomme de terre mais na omona bato kokata bazali mpona omona bato bandundu donc Dieu grand aboyi to leka inaperçu asali biso grâce donc le courant est là et na invité maman Nancy Lunzaya belle sœur propre batika yo umela et papa Jean-Jacques et maman Eugénie Nzinga yewana maman na ngai maman na biso to maman bolingo maman moko bien maman moko mutema malamu et tala kaka famille Nzinga mobimba kano donc kano na pesi maman na nga Espérance SP Mbuzi Bambo Tebele Motona Nzambe et puis na pesi ba oncle nanga nyonso partout bazali bienvenue Nzinga et puis papi Nzinga donc ba nyonso Bambo te na bango et oncle nanga Chicho et Dodo et puis oncle nanga Finikola oncle nangai bienvenue donc Bambo te na bango ebele l'invité nanga spécial invité du jour tozana papa na biso Jean-Jacques mais il est en coulisses. Tous la maman la biso Eugénie Nzinga donc maman mokondi. On a bengaka la femme oyatikala lettre F. Donc Yewana. Un grand caractère. OK, vraiment. Merci beaucoup il fallait papa Jean-Jacques Sokiazala mon ndenge na retravailler fufu wana. Est-ce que papa Jean-Jacques mutu munene na kata RDC donc ngana signaler ouais na lobi na ngai ebele. Masa tozonga bien. Allez tozonga très bien. OK, d'accord. Merci. Tosenga ba invité na biso baya comme ça tous les kana étape mususu. Donc voilà. OK. Maman Nancy na biso wana zoya madame maman mokonzi aza mokonzi na place moko moi to tanga ezate oyo bikaka moi to tanga ezate en tout cas vraiment voilà na biso yango toza pe na ba oya ko mela whisky ezali ba kokeza oya ko mela vin ezali et puis na yebi nga bato ba mataka bazali donc on mata en coulisses pardon. Merci beaucoup. Bon, mesdames et messieurs, donc tout ce qui place le caméraman le plus célèbre, le caméraman le plus rapide professionnel, on a beaucoup ya bapa ya nabiso, comme ça on va vendre d'abord sur place et nous tout à la non ni maman et les quoi. Na bisi bino lelo. To ya nabiso be lubu lelo to zonga boete. Papa Jean-Jacques Aza maman konzaza maman Nancy Aza. Laisse tomber tout ça. Mabonda eleli sango malamu na matoi ya bato epesi Eco RDC balobelaka politique basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement bon awa bamona sikoyi bamona sikoyi bana on les a bonheur eza émission privilégiée émission spéciale pour les non lelo bien lobby lelo na soir bien lobby papa Jean-Jacques yo oiseau comme ça wakati conception ya emotion bana Kinshasa you know what it is you better tune in you better catch that good we don't need no fake news Daniel 4x4 de la presse congolaise vers vidéo car the thing is good Ah! C'est là, c'est beau, pas la peine, on m'a fait Mama bonheur, zalaka kawana.
C'est la classe et la différence. Elobo ya basta amama yaka kotala emission na bino yango na ndenge ya tele réalité